Nani amemaki ngulu oyo na poto? Nani? Bota façon azolia. Wana ozoli ebele bo. Est-ce que ozwaka taya kosala lavement to kotongola? Petite. Moto aosangisa tacos, pizza, hamburger, nyonso wana osangisi. Wangulu vraiment il faut madou eza diamba. Diamba ozotongola. Mutu na koete. Mama tika diamba. Sko courage ozwaka po ofinga papa Hervé. Et uta na monde de ténèbres ou quoi? Non, il faut pas payer sa papa Hervé merci. Parce que ofinga papa Hervé et memi au poto et pas du kubi. Tala conséquence. Ba memi ngulu na poto tala. Koko ya ngulu na poto c'est conséquence. Vraiment to ki la ba no mawa na soni. Oui. Hein? Vraiment. Tika diamba luka longia nzambe. Gola songa bien na yo. Ndewezaka moko le 4 avril. Na avec bicorrecteur papa Hervé Mutaemba Sautotine. Mère Santon la golaise masquée. Dynastie 82 vrai chéri na Katia Suisse. Francis Gogan Lady King les créateurs historiques de la danse Kilwanzenza. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Nani amemaki ngulu oyo na poto? Nani? Bota façon azolia. Wana ozoli ebele bo. Est-ce que ozwaka taya kosala lavement to kotongola? Petite. Moto aosangisa tacos, pizza, hamburger, nyonso wana osangisi. Wangulu vraiment il faut madou eza diamba. Diamba ozotongola. Mutu na koete. Mama tika diamba. Sko courage ozwaka po ofinga papa Hervé. Et uta na monde de ténèbres ou quoi? Non, il faut pas payer sa papa Hervé merci. Parce que ofinga papa Hervé et memi au poto et pas du kubi. Tala conséquence. Ba memi ngulu na poto tala. Koko ya ngulu na poto c'est conséquence. Vraiment to ki la ba no mawa na soni. Oui. Hein? Vraiment. Tika diamba luka longia nzambe. Gola songa bien na yo. Ndewezaka moko le 4 avril. Na avec bicorrecteur papa Hervé Mutaemba Sautotine. Mère Santon la golaise masquée. Dynastie 82 vrai chéri na Katia Suisse. Francis Gogan Lady King les créateurs historiques de la danse Kilwanzenza. Kokola, Maniké, Jaël Cho, Mama Kongo, Emmanuela Gitoko, Nani Susu Mediocre, Nini Susu Amoisi. Maniké, Susu Bola, Nani Chantal, Nani Susu Amukusa Sumagali, So Kutena Batuana Nyoso, Ma Bolongo na se. Moi, mon bali, So Kutena Basuana, Ma Bolongo na se, Nzamba Ngabomao. Yebaki, Osalagi Nzambe lo moi mabe. Nzamba inyo. Et donc elle bossa au sala, ma bolongo na se bapsom, banda babapsom. Banda psom 14. Betangoti na 82. Beta psom wati na 82. Moi si le quoi maniqué, Nzamba linga bomao. Moi si le quoi Jaël Cho, Nzamba linga bomao. O bikali na AVC o bene Nzamba olu Nzamba big show na AVC apé show moi sineti Jaël Cho azolinga bomao sambela banda ko tshaba bolongo na se kota kendo pa mama olangi kota komba vanda pa mama olangi na komba baso ba médiocre to pona ba famille na biso te bon siko yo ki opona moi si le ko amanike yo pona famille no to ki opona moi sineti Jaël Cho yo pour une famille notre que pour la moi c'est Manuela Kitoko masananga au foot appel crédit anda kunao aux appels à crédit à voiture aux appels à CDI aux appels à qualification aux anopé boga aux anopé makamunyoso boni boeko bokosa wale za nzamba olinga boma okaka osaki tout moko le ka Sodome na Gomorrhe moi c'est à l'autre à kosa na lisumu moi c'est à l'autre à kosa Mama konga azali photocopie ya libanga mungwa ya mwasi ya lot. Forme wana ninga tika libanga mungwa. Yondi basa maniketi. Maniki wana.
so kuta na mwasi lokola e mabolongo na se banda osambela banda osambela nzambe ozana libabe a vie nzambe olinga bomao. On n'a pas cherché nos familles, hein. On choisit nos femmes. Jamais dans la vie, je préfère rester seul sur une île que n'abîmer moi sur quoi Maniké, Jaël Chaud, Maman Congo, bah médiocre, toutes ces femmes médiocres là. C'est des femmes dévergondées, sans scrupules, dépourvues des sens d'humanisme. Bon voilà. Na ba colite na ba mibalo ba kufa na ba AVC mo okuta uta okufa ba botelier bon à gaz. En tout cas, il y a des tout pour faire un monde. Il y a des bourriques dans la vie. Tellement que t'es idiot, la mort t'est venue te surprendre. La mort là, ça t'a surpris parce que t'étais idiot. Comment tu peux pas aller à la voilà, merde. Il y aurait ce qu'on a un titre mon bout. Yoka, lui sur Nzambe. Place Matongi. Yoka place Matongi comme place Matongi. Oh, nga comme là, so ina nyango. So ina nyango. Ah, en tout cas, ba combo ba congolais, pas sûr, non. Tant oh, je suis comme mi pesa comme mama Congo. Eh! Aux vraiment le et que Congo est à ma belle moni Congo yoza mama Congo ya Congo te yoza mama Congo ya Congo oya basala bilanga siko face nous eza face à Liboka oya face à Liboka TikTok oto mona makamana moni film ko lobes mobali o mwasi o mobali atambola na ba bar na ba boîte ndi wana mwasi na vie bembe na yo tout fina o mwasi azoba. Moi, je suis mobile à linga ka exposera été, à tambola na été, à kenda ne nulle part, pas azo bomba e bat musuba zo été. Réflexion moderne nini wana. TikTok oto mona makambo abi yo moi sanda ko za moi sa vie na été. Yo za li zeze ba tambo no partout. Mobali oyo moi sina ye alingaka kutu te abima. Abomba ye pona ye muku wande moi si balingaka. Moi so bazo telinga na ki sasa mobimba wana. Elle va s'enlacer de toi. A kolembayo na lingala. Muto ba lingala ba protéger. Yo mona balata hors partout. Ezana siko balata la ngoti. Ki zenga moi si zoba. Mama wa ko tona lo ngé talie. Nenga la koti dali kamo boy. Na otika ngote. Ti jusqu'à ce que ba bêtise sur internet. Au moment de sola nae so solo na mutu la privé au moni ke mutu ozane conscience te faut me maye sika salara ya so ko lobeli sika salara et sika zora bazel mama so bloquer no o débloquer no na WhatsApp te tali ngate OK na ma be ya pona bolamu na yo tant ba ofinga ba yo wana biso déranger biso donc ngana otika otika ba mama ba réseau et apporter là on depuis qui maman quand ba finga ba humiliation na otika ote ni na coach dali kama mama na réseau boy na otika mama te prince tika opekisa ngai Jonathan tika opekisa ngai so bino bo protéger mama ngana protéger sous buzo bana été ça n'est de trop mama ngana la vie ne ozangi muta faire chanter les parties maladie ozolo bana biso tout oyebia avant yo oye tant yo zaki na ba 5 biso to ba de akeli partie la maladie azo maladie tango na théâtre donc on est lourd à sikoyo et ça te tikali partie fani tranquille ça ne fia polémique te ane sera polémique te alingane ba problème te tika zane mutakimia tikali partie ça mutakimia donc comment faire chanter pour ya peso mbongo omoni o nyoso ya pona li partie o sex tap nyoso to ebima tango non toi na koni il parti samba déjà donc on est lourd monter au exception il parti on est lourd côté nyot na maladie to yebi ka va maladie maladie wana ngolo ba wana ato yebi ka za na ngo azo on peut pas monter théâtre tika li parti te oh loka na mbonga kushimati boni boy tika
tikali partir ça ta polémique te tikali tena lobinde à chaque fois kaka bamona kaki oliaka na miso ya bato nga bon mpona nga bon ngana toza bacamarade bacamarade te dérangeor ami baote mosuku na nzela bayebitokeka mwani aliaka mingi na lai toza mwasi na mobali te toyebani te arrête d'abord toyebani te ye kodérange na mingi apoi kodérange masho mapamba nini na yo oyo bakee anga mpo babiso bafongi bayesanga camarade ya fio aliaka na live air nyonso toza bacamarade te baotele miso te oyoyebisaka odérange na nini yaya kodi mundu ndotyo bavi ya bato bakaka vi eza ya nga moko naza ya dili peut-être nakoza mokololo naosala 39 ans kala te 40 ans naza mokolo na 5 bana malembe nana mwana 20 ans nayebi makambo naosala me naolia na live bo nayebi mpenake naza oyo obeta mwana pardon non pourquoi tu m'appelles alors c'est bon yo ozo dérange en quoi yaya oyebi eza makambo mosusu okoki ka otala oleki na yo tena tali mpe naleki mingi ya mona na yobai tena lobaka ekoderange oso toza bami peut-être baoyebi soki so bamoni yo na nga bandolo bayeye azaka camarade ya moto aliaka mingi bacamarade nanga moko toyelobela bango ndoko te oyokaa te oza camarade bakolobela nga te mpe naolia soki balobela nga mpe naolia bosiko bato bafinga bamakambo ya salite bacamarade moko basala ndeni mpona naolia oyo eza normal siko bato baloba makambo ya salite lokola bajael abandi na makambo ya salite ti asukisi na salite bakamani na bango siko balobani bango balobaka ya salite balaive kokenda kotapote lokoma ba 1 million bakamani na bango siko balobani baza bakamarade bajael baza bakamarade mpenza na ya baa basi na ya baa mibali qu'il arrête de me déranger comme moi là quoi Isha qui est à la télé télé nani tablette ni Isha qui est à Isha la télé tablette dans nani pas de ma foi ça non c'est caté non c'est beau tic de bonanga moi aussi maman tena lobetaka nayebi ke toza bacamarade te mais quand même omoyebi no est-ce que chaque jour oui chaque jour chaque jour mais qu'on y a chaque jour devant Batoubo je m'entends que ma chérie oye ça veut le déranger ba tout ça la camarade au thé dans la live chaque jour il y a yo nini na kasi omoni eloko mosusu eza omoni makambo ndeti kolia okobanda koyaka chaque jour te osexposaka yo oza nani kasi yo ozobenga na nini mpe oza nani palanga chaque jour koliaka na internet boye eza kohonore yo te vela yo nde moto omona ohonorenga te nata mpe na posa bahonorenga te nana besoin nango te futa bino yo moto oza honore bafuta ko combien par mois nga asala babétise na internet te bato basala babétise na internet nde po ndenge osala babétise na internet te bongo bafuta ko combien par mois na ndenge osala Personne est activement recherchée ce soir. Vous voyez son visage à l'écran. Si vous l'apercevez, il est demandé de ne pas intervenir par vous-même, mais d'appeler immédiatement le 17. La personne a été vue pour la dernière fois hier soir vers 22h15. Nous interrompons nos programmes pour une alerte de la police nationale. Une personne est activement recherchée ce soir. Vous voyez son visage à l'écran. Si vous l'apercevez, il est demandé de ne pas intervenir par vous-même, mais d'appeler immédiatement le 17. La personne a été vue pour la dernière fois hier soir vers 22h15. Nous interrompons nos programmes pour une alerte de la police nationale. Une personne est activement recherchée ce soir. Vous voyez son visage à l'écran. Si vous l'apercevez, il est demandé de ne pas intervenir par vous-même, mais d'appeler immédiatement le 17. La personne a été vue pour la dernière fois hier soir vers 22h15. Nous interrompons nos programmes pour une alerte de la police nationale.
famille nange sepeli te to lukandeni to bannir compte TikTok nao so moni compte TikTok no limo seke za biso to sa tout olongola compte TikTok wana ozo tianga na mama na ote nga na mama na ote nga bana nga nyonso na internet bayibi bango mama biso lobi abenga ko molu babi mwana ana bakanga muno na ye nga na mama na ote ese nga na mwana lingi mabelo kwayo papa luka mama na opani bufula ba mama abinoto oyo ofula mama bato sa fula ma ana bana mwana mwana misia mboga ana mwana na ya boxer ana mwana bana ya bien ana mwana mwasi asta nga na mama na yote les gens commencent à se demander man kasa nga na mama na yote oh wani mama na ozo yo die nga na bana nga nyoso ba ben internet alors na osunga yo ba bannir compte TikTok notre ce qu'on le voit dit ça musala luka compte on a bannir ango bon bandeko balandaki histoire na ngai Didobi. Est-ce que ngana mankai maman respect? Na finaki maman parce que ba benga de partout. Ozo humilier maman na yo na réseau, ozo humilier. Nazo ba pona bien maman pour protéger piso. Yo na mimi ngambo. Bande onanga. Maman ba ngana mwana ete on reconnaître ngate. C'est pas grave, ya monte na yeli. So maman wanga ngai c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que vous reconnaissez bana misa tout tanga kombo ya Anna, tanga kombo ya Prince, tanga kombo ya Jonathan. Tant mon tanga a été et le tanga a été. C'est pas grave. Bon notamment à partir d'aujourd'hui. Bon noter peut-être compte na ko lima le to lobby. Wa socialement suna mamate. Na bato ba yebi ngai. Wa socialement na mamate. Na sumo na été bino mo ngina mo na ye. D'abord, il y a close dossier aujourd'hui. Donc, vous tirez la peine pour la menacer de partout. La peine, donc, message à non. Merci beaucoup. Maria Tumba a outi Koboma, un garde républicain, na katia voiture nae. Balobi, Maria Tumba serait accusée à bomi soda na voiture nae. C'était devant la RTNC hier à 22h. Devant la salle de fête de Kimbuta sur Kabinda. Des militaires témoignent. Abomi garde républicaine na voiture naye pe Akimi. Donc Maria Tumba, ça qui déjà ma problème, bakanga qui est psychologiquement parlant, il y a un problème. Sommes déjà bakomi kokanga yo. Comme Kokotoma Boloko, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, psychologiquement parlant, est-ce que Azapenza a un niveau, il y a carrure et influenceuse? Abomi garde républicaine, Mundo qui on a ce qui ont des nini, Babundaki, Arachaki, Munduki, Abomi et Koboma, ou Bakanga qui voiture naye, contrôle, ce qui nini, ou Banigaba violé. Ou bangi wasa nini pour n'interroger babi Akimi. Babi Akimi. Avant d'assurer la République démocratique du Congo, te lo bakima. Ake ce qui wapi. Garde républicaine. Yobomi. C'est bizarre que batu bazo lo bangote. Boko yoka lelo le 27. Maria Tumba. Aouti Oboma. Garde républicaine. C'est pas possible. Il y a un moment que les Congolais sont sous-informés. Les Congolais sont sous-informés. Ils sont info en retard. Maman disait qu'il y a info bien avant. Il y a un moment qui Sabino. Et tout ça, on a quatre réseaux sociaux, le Komoro qui tokoko. Influenceuse. Quelle lourde responsabilité. Bate bele na mokili baza kotala yo. C'est le même exemple. Oh, et comme le quoi moutaliboma. Et comme un type à niveau sur au bomi moutou. Maman nanga succès matiti wapio. Succès à batu oyo ya basi akine matiti wa. En tout cas m'a dit pardon. C'est nga kuna malili. O baby si vi na yo maman. O baby si vi na yo. Moi c'est qui toko lokola yo. Non. Job azaki na raison alobaki. Dans l'homme, c'est l'esprit. Bota la moto physique, te bota la moto na kati.
soki aza nani katuka mbati yango kaka biso tokima na yesu toza bien bonne journée.